biso toza na bundes donc makambo yango ebandi e o ndeza mama Ntimba agenda ok olobi nga na bandi deja kofilme yaka yo moto olobi na nga biso toza na bundes donc makambo yango ebandi e o ndeza mama Ntimba agenda ok olobi nga na bandi deja kofilme yaka yo moto olobi na nga biso toza na bundes donc makambo yango ebandi e o ndeza mama Ntimba agenda ok olobi nga na bandi deja kofilme yaka yo moto olobi na nga zela nanu na tindela damita video oyo
Nazo kama mwamba image nauza yote. Na telefone kuti place zate eza mama kiese na bundes biso yeyo toye deja kotika biloko ya bavevi tozali awa bandeko bazosala bamisusu bazopema bazolia nde kaka ezalaka kati oyo aza mpe na mwasaki na ye akoki kobwaka amour family kote oyo aosala mosala fondation makiese ezokontinue nango kosala ekufa te bino moko bozomonaka babilili oyo nazobwakela bino donc bokanga maboko te bozala maboko pete mpona tosokipe na bavevi biso nyonso oza nango antuka kokanga motema te mutu oyo apesaka ye mpe azwaka me mutu oyo apesaka te aozwa mpe eloko te mawa tro kwa nde biso tozali na bundes banda toyaki avant-hier butu tokomi lobi tozalaki awa sikoyo lisusu mpe toza awa toyebi teke tokolongwa na 2h du matin oyo tokolongwa na 3h du matin nayebi te botalaka ndenge ezali ndenge kaka boomona boye bamisusu bazosala bamisusu bazolia nyonso oyo mpona kaka ke tosunga yo mpe soki oza na posibilite ya kosunga esika yo ozali koki mpe kosunga oyebi bandeko basalaka yango neti mosala oyo bamama kiese basalaka ezosenga lisungi manzimba fifi la douce donc toza elongo tosala mosala yo mpe soki olingi okota yaya moto oyo apesaka azwaka kaka ata lelo ozwi te ata lobi na bakoko mpe bakokolo na yo mpe na bana lipamboli ezali tokose donc biso tooshofe kote oyo donc gravis na ndenga moke te bon après-midi à tous ndeka ezalaka atala mosala oyo eza bavelo ya bakoko bozomonaka mosala ok basasambila bese bele mama tipa botolisanga espace wana ubia bakeve na pesa bakeve Rosa ata 10 nyonso ya eza 10 na pesa ya batele
naza wapi koloka biloko wana pesa bandina batv kota boye koloka biloko wana yosa bike mpe kota na se. On est en train de charger là. Ça va partir bientôt là. On est en service. Les amis, mes frères, mes sœurs, tout le monde qui a donné quelque chose pour les orphelins, pour les paralysés, pour les veuves, pour tout le monde pour aider. Alors je vous dis merci. Je fais cette vidéo à mon famille. Il est en train de charger. Vous avez vu des trucs qu'on a. Na likolo wana pesa mabende wana ekota wana bateve kota biloko wana kita ekota na se oui na likolo wana biloko eza likolo ekota na se des matelas, des chaises, tout ce que vous voyez là, ce sont des choses qui sont données. Alors, bientôt ça va partir. Merci à tout le monde, merci à tous. Merci pour votre soutien, l'aide financière, matériel et tout, moralement aussi. Merci à tout le monde. Je vous Angola. Calme, calme.